échec ya ba vie na biso. Bando kangama na groupe moko avansaka te. Ozaka na kacha ba problème, ozaka na kacha mabe. Ceux qui batangi kombo no baebi ya pomba, ya impoli, ya malédiction, ya condamnation, ya ndumba. Sépare-toi, sépare-toi mon frère, ma soeur, sépare-toi, reste isolé, reste seul. C'est dans le silence et dans la profondeur de la prière. C'est là où Dieu visite, là où Dieu va te visiter. C'est là où Dieu va commencer à te parler. Il faut séparation, il y a pas mon ensemble comme koloba. Il faut séparation, il y a. Kokima kaspera séparation te, eza bien. Eza bien. Ba relation musuto za kosala. Ezali kome mabiso na ba vie moko ya biso te. Ba relation musuto zali kosala. Ozana ba tumoko quelque part. O koma groupe. Neto koma kosala ba groupe ba WhatsApp. Groupe ba fait Messenger. Na katu wana ba identité non connue. Tu comprends pas, tu tournes quoi qu'au pot. Au bandi bando bandai ko tourner. Bando bandai ka ko sa mabe. Il y a des autres gens, oh, bazo possession, bazo l'autorité likona yo. C'est eux qui commencent à diriger ta vie. C'est balobi les cas au finga. Pour on a où finga. Toi aussi tu es là comme un robot là, on est en train de manipuler avec la télécommande. Et tu es là, tu te mets là une grande dame en train d'insulter. Eh, la sorcellerie. Regarde-moi ces sorciers. Oh, bah, telemika, wanaba manipula kabango. Moi, il n'y a personne qui va me manipuler. Il n'y a que ce Dieu-là qui est capable de me manipuler. Aujourd'hui, tu me manipules. Demain, tu me manipules. Le lendemain, tu ne vas pas me manipuler au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je suis une créature de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui décide dans ma vie. Et non le groupe de WhatsApp. Et non le groupe de Messenger. On est dans quelle ville? On est dans quel monde? Tout est devenu normal. Tout est devenu normal. On est dans des groupes, là où on parle que de sexe, là où on parle que de mal. Il faut avoir un groupe WhatsApp, là où les matins, on peut aussi prier. Là où il y a des gens qui peuvent aussi vous dire, arrêtez d'insulter, arrêtez les voler, arrêtez l'impudicité, arrêtez les mensonges, arrêtez de mentir, arrêtez de détruire. Non, le groupe WhatsApp et Messenger, on est là pour calculer. Qu'est-ce que Chantal Bola m'a incité aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mon tour. Je vais aussi aller inciter ma sœur Chantal Bola. Je vais aussi aller insulter Dani Bokome. Je vais aller aussi répondre celle-là. Groupe Messenger WhatsApp. Et quand tu décides de quitter, tu deviens une mauvaise femme. Aebiko fanda namba touté. Nafandi na batu bien nafandi na ba esprit. On est là pour se construire et non pour se détruire. Toko samba bako sambi sabiso tozana ba compte à rendre na mokeli ya bomo ya bato. Tozana compte à rendre na mokeli ya bomo ya bato. Tozana ba compte à rendre. Akotuna biso eloko ni bosala kibino batuna pia kibino mwa makasi akolobelela na millier na kotelema na millier bato ebele bolobela bozali ki onaka pona ko détruire bozali ki onaka pona ko finga rachetant le temps bao babandaka liboso na biso bakufa batika ngana kaza nani nazali banga te Yesu nazaka moto na boyi na ngai na ndimi na fanda na batu te na beba na batu metongu na moni yango nde mutu epianga kimia na ndimi na tikala nga moko na beba na tana 10 000 personnes ndenge bozali koloba me na boyi groupe ya message ya kofinga na boyi groupe ya WhatsApp ya kofinga na boyi na nga na kotanga na ba direct live ya kofinga na boyi na nga na salaka ba statut nyonso to ya kofinga na boyi na ngai na se séparer bino batu bozana bino bien bofinga na bino bo continuer na kombo na Yesu mutu na mutu azali na jugement dernier na ye mutu akosamba na place na nga azate na komisambela kozala mwasi ya soni vi mobimba te kozala pe mobali ya soni vi mobimba te mon frère. Il faut comme un moment mokolo bien coquille, c'est bon. Aujourd'hui je prends une décision, j'accepte. Nabima mabe, mais je me sépare. Mokile monanga mabe, mais nzamba monanga malamu.
mokili emonanga mwana mabe naswanaka na batu nabebanaka na batu me nzambe amonanga malamu soki natuni bino oyo wana azofinganga toweleli nini akokosa koloba verite te oza na bapreuve natongaki oyo nafingaki oyo yana pa eza ténèbre ekoki yo te ebimi na moi ebandi kose manifeste ndeko yo moto ozoleka na mama oyo ya pasi okende ya problème nzambe alingi ose séparé fana yo moko ndenge aséparaki lumière na ténèbre aséparaka Lot na Abraham c'est écrit dans la Bible c'est Dieu qui sépare et ce n'est pas moi ko s'inquiéter te po mokili ezoloba tafandaka na batu te tala bebana na libota na ye tala uta boy nous venons dans des familles compliquées là où il y a la sorcellerie dans le sang il y a aucun Africain qui peut me dire qu'il n'y a pas la sorcellerie dans sa famille nous tous nous sommes des sorciers du sang ata toana miso omona boy te topumbwaka te mais dans le sang eloko ekondanaka biso lokola kindoki ya makili eza te et réclamaka ato comme serviteur de Dieu soko zana katia kikobanga nzambe te kindoki makila eko réclamer un jour to uti na ba haute sorcellerie ya mabota ba chef coutumier ba chef de famille c'est la sorcellerie. Et toi, tu sors dans cette famille-là, dans cette lignée-là, et tu es là dans la distraction. Et le lobiton makambozo bongate, c'est tout le monde qui devient sorcier dans ta vie. Comment était ta marche? Est-ce que tu connais l'arbre biologique Yabomo Inayo? Tu sors dans quelle lignée? Ça, on oublie. Mais on est là. Depuis qu'on comme on a Chanel, qu'il y a un problème. Est-ce que c'est toi peut-être qui amène des problèmes? C'est Chanel Moutima. C'est pas Chanel qui a un problème. C'est toi. La condamnation de ta famille te réclame. Partout où tu vas, tu as que des problèmes. Parce qu'on veut te tuer. Parce que tu ba bengela bola mouté na vie. Yo ba bengela bola mouté. Yo vino il faut les la kakaka. Tango comprendre ngo tika. Fanda. Zouarekil. Lobana Ndimi. Karine Matala, Nandimi, na mwana mabe, mais na se séparer, nazalana na l'écoute à Saint-Esprit, nazalana na l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu-là vient m'enseigner? Qu'est-ce que ce Dieu-là vient me parler? Où est-ce qu'il veut m'amener? Toti kana penzamba sala katina biso. Pourquoi tolinga batamokili basala? Pourquoi tolinga batamokili ba glorifier ba kombo na biso? Ba benganga ya pomba, ye lombe pourquoi? Dans mokili pe bandiko bambo mabanga ndima. Mukolo moko pe yo bimaka muta makasi lelo pe nzambe bandi kokitisa yo kokitisa musu ezaka ya batamokili te eza nzambe azomema na direction wana alingi olanda direction wana landa directive pe bakama nzambe ekobongwa machangeaka na ye nzambe ba multitude nzambe multifasade on alobaka de royaume eloka makasi femme à 10 000 façades parce que Nzambe n'a pas Nzambe à multitude. J'ai un Dieu de multitude, un Dieu qui change de situation de minute en seconde. Oh, c'est quoi ça Lazare? Nankunda. Nzamba multitude. Yo benginga mwasa miti façade nyoka. Amen. Naza mwasa miti façade nyoka. Parce que le serpent de Moïse, amela qui serpent. Ya nani ko bozong selanga. Serpent ya Moïse amela qui serpent ya nani. Yo mouto yebi parole de Dieu te, tu sais même pas lire, tu n'as jamais été dans l'église, tu comprends même rien de la parole de Dieu, tu es là pour inciter les gens qui se donnent même la peine. Yakoki mamabe yakoki nabolamu, nzamba o frappé yo, lelo mono za bien, lelo mono za ya pomba, okosi, basaka na ba oba obunda na koluke longi na nzambe te, tika muta tatone na kibo nzambe. Bible le dit, toi tu es qui pour juger les oins ou bien les serviteurs de Dieu. Mutuna mutako futa ya yebabi wele la tsango. Wele la tsango.
welela tsango tango comprendre c'est bon tango comprendre pete biso ba misusu tozana ka pona robelela Yesu maana yo kita libosa libota nanga maana yo kita na bomo ya bandeko nanga maana yo kita na bao bazana entourage nanga maana yo na kati ya bato bazali pembeni nanga maana yo Yesu ekita soki maana yo kitite Yesu ba via bato ebeleza ya kokufa maana yo na bomo ya batu maana yo Nzambe Bible lobito bondela pona bandeko mususu pe bandeko na biso Nzambe yango nazali ko bondela pona bandeko mususu maana ye kita pona bango baona ba comprendre te ba comprendre ezana batu misusu basala insieste na ba vie na baona ba cousin na bango mais ils sont là pour inciter les autres parce qu'ils ont eu les enfants avec handicap. Et Pierre avait demandé à Jésus, est-ce que moi noyo abotami kizengi pona ba parents na ba sala ki masumu Yesu ebisi non c'est pas ça. Pona gloire ya Nzambe c'est glorifié. Vous ne me connaissez pas. Vous voyez mamie, vous parlez de mamie, mais vous ne me connaissez pas. Si mes enfants devaient parler dans la prière, si mes enfants devaient parler dans la prière, mais je sais chercher ces dieux-là. Et je cherchais ces dieux-là. Et je connais de quoi est capable ces dieux-là. Yango atana bungi na banga gate. Ta on a tele maranati kinyo sonabi. Nzamba komi obetanga. Nzamba komi obetanga. O ele kaza kanda nzambe. Eza kanda nzambe pona bungi. Balobi malheur. Yo muto yoki mawape kufa pasi na yo. Na muto ayoki te pa comprendre te. Ngalo kwa na yoka. Ngalo kwa na yeba. E na chana misala. Yango nzamba beta kanga koleka na bato bayoka te tanga zo betanga betaka penza pour comprendre que yo bungi yo ke wapi yo mutako traîner libanda te yo mutako discuter kate yo mutako finga kate yo mutako tonga kate yo muta munoko te munoko na ifondo belaka makambo na Nzambe obandi ko bunga yango Nzambe ifona yako beta ifona yako humilier yo ifona sukisa yo omona kyoze loko te na miso abadi. Je dis gloire à Dieu. Nabi Nzambe zwa lokumu. Bonjour, ya César Loboko. Pour être comme singa na suka. Ceux qui nous embêtent, mais héros continuer dans le désordre. Il a fallu que ce Dieu-là se manifeste dans ma vie puissamment. Il a fallu que ce Dieu-là a utilisé comme on a confiance. Parce que mamie sait mettre confiance aux hommes. Je sais aimer les hommes. Et Dieu à contre-disakanga toujours. Pourquoi tu mets cette confiance-là aux hommes? Parce que les hommes de ce monde, bako trahir yo, bako décevant yo, bako blesser yo, comme moi aussi j'ai blessé les autres. Ozana tana yo, se concentrer na yo na tana yo na katanda kuna yo dans la prière. Se concentrer tout dans Nzambe. Il y a quoi dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi moi? Pourquoi je suis limité? Pourquoi il y a toujours des problèmes? Pourquoi il y a toujours des tourments? Pourquoi il y a toujours des tiraillades? Pourquoi il y a toujours des... Oh! Demande à ces dieux qui puissent te révéler qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui amène tous ces tempêtes dans ta vie, qu'est-ce qui amène tous ces problèmes, qu'est-ce qui amène tous ces pleurs, qu'est-ce qui amène tous ces cris, parce que des fois on est là, tu deviens comme une folle, tu cries, mon Dieu, tu es où? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que c'est moi qui dois subir toutes les souffrances de la terre? Mais ce Dieu-là ne t'a pas abandonné. Il est là. Ton Père est là, ton Dieu est là, ton Jésus d'amour est là. Il suffit seulement de rentrer. Zonga, mizongisa. Tant bazo bundisa ba ofinga ngai, bozo comprendre te. Balingi na lobela ainsi dit l'éternalité. Balingi ba kimisanga internet, na ko kim internet te. Na ko loba kaka ba loba ya Nzambe. Ba continuer pe ka ko finga. Na pe na ko ya Yesu yo mona te. Wana pe Salobi na omona yo posala ki passe belé et comme il tourne yo zo futa nga pe na zongi yes na lembi anobi lembi te tango zaki osala rando zaki ya pomba ozaki de roya meloka makasi il faut na mona makasi na oti na suka e yesu na koki sute okokoka Azanzambe, apiaka makasi à ta place makasi ezate, apesaka makasi à ta place au lembi. Ce qui n'a pas ça fait quelques jours je n'ai pas mangé depuis na hotel Paris nande na zonga kilobi.
Mais je suis en forme. Natiaki fufu na munoko na nga te. Ça fait longtemps. Nazotuna nzambe ya quoi? Dieu tellement il a de choses merveilleuses.